Shalom, peuple de Dieu, bonjour, bonsoir. C'est bien moi, Sœur Marie-Grâce, Sister MG. Je préfère Benganoka, Sister MG, et ça nga bien. Lelo soustoye na émission to sur la Bible. Émission to sur la Bible, nous encore le souska kana mukanda ya Esther. Deuxième partie ya mukanda Esther, nini na bimisi na kati ya mukanda Esther. Mais avant tout banda na kosenga na bino vraiment bo s'abonner massivement na Marie-Grâce alors TV, partager vidéo oyebi ke non ce bo s'abonner belé et sunga biso ba projet tozanango yako sunga ba homme de VR ko sunga ba VR na biso to sunga ba veuve de tolobit ko sunga ba orphelin. Vraiment, et ça, la biso bien, et sur la biso. Donc, abonnez-vous massivement, partagez vidéo, vraiment, et la bénédiction. Et la bénédiction pour la biso, et la bénédiction pour la bino, et pour l'orphelin na biso, l'orphelin na biso. Merci, Nzamba Pambola. Apambola bino, wana na orphelin, tozana hand of grace orphan. Hand of grace orphan dans la main de la grâce. Non, donc, archive que ya to la sabino, ma belé, la projet ninto, ça na 4 orphelina wana. Te dis qu'avec Dieu, donc, nyon se kende malamu. Merci. Bon, émission sur la Bible, les lots tozana livre tozongi, deuxième partie à livre Esther. Livre Esther. Nabimisi susuni na kata livre Esther. Nabimisi na vie, il faut kozala moté mamalam. Tozo mona vraiment mité maya bato. Car la Bible lobi que non, na dernière, on a dit qu'on a kolbandeni na souka ya temps, hein. Na souka ya temps. To mona makambo ebele ya mabe salama to sala nyoso pona mbongo yango tozo mona vraiment ki jalousie et komi makasi na mitema bato ki mutema mabe et komi makasi na mitema bato mutazo préféré eloko moko iko ya bien pa pesa ngonde koni oza pembeni a préféré tam sum tam sikazo ngo ngane ka to souffrir ngane ka to zaraka bongo et poani ni yeso ka mati ya matate donc là mutoni nga mata a benda ye akita Benda ya kita donc si qu'on a 4 livres Esther na bimisi mutema malamu ya Mardoché. Esther azalaki mwana ya ndeko Mardoché. Ba parents ba kufaki Mardoché bandeko bokola ye. Bandeko Mardoché leur coopération ane yaki ke non lisole betami ke non ba roi zoluka mwasi Mardoché bandeko sala déjà et pas na roi donc roi zoluka mwasi habité atali ayenda histoire na ndako na ye est-ce que yoko sala ngo na kimtema mabe otomoni ezokoma lelo qui jalousie boti lokwa mayebo na mitema bato est-ce que ko sala ngo roi zoluka mwasi Mardoché ayena lisolo la bisi Esther bongama roi zoluka mwasi menga na pomio tala ki mitema malamu wa Mardoché pourquoi pesa kango bana na ete pourquoi pesa kango mutu moko musika tabité e yakana ndako nanga mais ebele lelo to komo mona ke no likamoka malamu eye po pesa muningo za pembeni na yalobi jamais il faut mutu mususu azwango yete ye fois la ka bongo ok lobby tam so opesi mutu ana oyebite lobby ni ne ko sala na yo oyebite ndenge ni ne ko sunga na futur mutu la ko sunga yo na futur na nzela pardon na nzela eloko yo pesa kiye mitema nyoso tute ebosanaka mitema mususu ezaka reconnaissant na baninga Mardoché la pesa ki Esther ayeba kite ke non ezala ke non eko sauver non aye a solo na Esther tamsu mwasi pa Mardoché ko ba ngamoko bana nga ngamoko bo makamsusu nzambe apesi ayena nzela na yo pona ka bana nomba bénéficier na te mais pona mwana muninga bénéficier nango sepela nango ko kangela e porte te eza makamsusu nzambe a permettre aye nango na nzela na yo pona yo bénéficier nango te mais pona muninga bénéficier nango sepela nango ko kanga lipambula muninga te zala open
tomona ba réalité belé na moya lelo mutaya seki muninga abota te aboti nzamba confondre aboti a voyager kate a mataka avion to komaka poto te nzamba confondre amati aye a voyager aye poto ye kutu vina ye esuki ka bongo nzamba confondre atombwami publication moko na mona ki na internet et touché nga vraiment il y a mon président Nabiso président Fati ateki photo et là qui je crois jour anniversaire naie até photo naie na papa na président Fati albi awa tozanga ndako akolala na tawana ezaki tamso batim susu bazana kita bandako bakoyo ko berger bango ba refusaki na bango baboyaki na mwana na zoye ba charge baboyaki Lela mona ki publication na eklika kinga. Tamso to mona konka publication normal mais ngala zo ki message na katiwana. Si qu'on attend oyo. Est-ce qu'on beta masola place au lala? Est-ce qu'on beta masola place au vanda? Na mboka ni na mukili nini? Ou beta masola place au lala, place au vanda. So sala ki malamu na tawana. Angazi habito lala kitamsu nda kwa mutu aboy mama yope oningo zanga kate na ta oyo na elevation na bango olingaki o enjoy na bango elevation wana olingaki o sepela na bango na elevation na mais l'air yo refusaki tamsu ko bakeno to sengaki mutu be pasa olala aboyaka elevation no mandotala ngoka lokwa ndako ezika yoko pombiete. You're not a fireman. Obo masiko moto ndeni. Yango toyeba osala malamu, tema malamu futaka na vie. Mardochée na lisolo na ndako. Ayebesi Esther ba stratégie na ko sala. Ndeni akoyiko mi bomba. Bayeba teke aza Israélite. Esther alandi concert Mardochée. Esther a ponami ngolo ye eponi Esther. Esther a vandi na kita bokondi. A bengami reine. Là ekoma ki keno arma na Mardochée ki jalouse bota ki arma lobite. Oleba so na keka kana ye moko ba bomaka ye moko etimbela keno mo tema mabenanga. Alors funa tiande tika bango ensemble. Na ba innocent ba kufa na problème ya ye na Mardochée. Vous sentirez qui jalousie qui jalousie va te sous tes mecs ezakana rage pour qu'il ne cause sa vengeance c'est pas mutuana au même famille ne mobimba au linga ba sala famille ne mama be ndenge siko arma salaki qui motema malamu Mardochée le quoi atia ki Esther place wana akoloba yo vandi makambo eza obeba Esther abi nini nokso le longa nazo benga ma reine nazo pesa ba ordre nazo la pauvre orpheline le lo komi reine pona noko oyo yoloba nini Mtuna ekita te ya yonde ekita na zonga no epanzambana après 3 jours Mardochée armas ko profiter bina ta oyo reine akomona roi te tikanga na profiter ba kata déjà Mardochée mutu ba kata na ba ndekone mutu Esther habité na liate na sokote na melata koti akonu kanzambe na lokinzamba lobi ok maintenant na assurance na kende liboso a roi abenga te na okende eza ba place mususu ba bengo te me okota enzamba okotisa yo penzo okoti pe ba kalite ba yo ticket oyoka ba yoki yo pe Esther akoti a posé ka par roi motema nzambo asimbaka mitema asimi motema roi alembisi yango babaka balo batieli eloko na kati ya biloko batekeli ni zakala na kati ya biloko balobaka siko batielaki eni Esther atiaki ni atiaki ni Saint Esprit makila na yesu toyebi atil ale nzamba buki motema na ye lara koti ayebisi poser loba nyonso tu na yoka a poser problème Webi plan binemi nao bango bakota libulu binemi no batimola ki bakota bango bakota libulu batimolela ki bango bakota batelemisi bandete babite to kwa faut apprendre bango moko
to ekatana bango. Esther akoti a posé problème. Mardoché moko nanda kunaye. Donc alingaka boma a marche pardon Arma nanda kunaye. Alingaka boma Mardoché na famille naye. Libota nete peuple Israël. Siko ye moko nanda kunaye. Ntekendaki. Deuxième eloko nazuna kata livre Esther utema malamu. Yango Bible yo bana biso na mukanda proverbe bomba motema na okoleka nyonso yango za source ya bénédiction. Bato bele mona ba pambwa mate pona nini aoganga ganga me opambwa mate poni po motema na ye. Nzambe otala motema moto yesimba te ye fwaza ka bongo aobunda bunda mata okosa bato kazi nazana ngo mazana ngo te pona motema na ye. Alors bomba motema na o za motema malamu oya yo nzambe alobi ya yo ya yo oya yo te nzamba bia yo te ya yo te ya ba jour monde mo kabelinga mbongo nga ba kabelinga mbongo écoute pe ka mbongo se écoute poza piaka osimi pe mbongo maboko boye ozuango mama la beta nango un mois po ani na okapela Saint Esprit bana yimoni mbongo wana kendo pesa ngo moto boye mbongo na kendo na beta nango un mois na omona oza makanisi nanga o te Saint Esprit te na beta nango un mois e komi otungisa nga oleka bo pena be ofongoli telebe mo bazolo bana obite oza nzambe okopesa ngo opesa ngo fo yo kaka à l'écoute Saint Esprit fezalaka Mardoché yebaki ke noté parce oyo qui n'a l'écoute Saint-Esprit passe oyo il sauvera un jour. Aïe écouter il sauvera un jour mais à Santa Kika non il faut pas mboli oyo qui me tema malamu Mardoché yangwana pe e futa qui me tema malamu e futaka. Donc ngolu na nzambe na kata livre Esther et sala ki musala pe tema malamu et compagnie qui parce que nzambe a travaillé au cause na ngolu il faut nzamba utiliser moto. Alors Esther azaki na ngolu ya kilikula bo mona ifale nzamba utiliser ki Mardoché. Alors Mardoché soka kanga ki motema na ye aboya ki koyoka nzambe peza ba tusupa yoki nzamba ba ne aboyi bazebele nzamba bi mwana ofubo opambolo tika ya kende mais ya boyi mais suka so nzamba lukila mwana na nzela alukila ndeko na nzela kei yondo za na problème parce que désobéissance et même makatnini etumbi pour mwana otosaka te abeta mafimbu za motema malamu to surtout ba internet ozo ko te ya biso ebele to mona lobi basali bo lobi mais nzamba o confondre kaka nzamba o confondre vraiment maloba oyo yo mutu to msolingo sa mutu mo malamu o douter nzamba tindo sa mutu mo malamu ozo boya sala malamu wana nzamba o pambolo sala vraiment malamu wana nzamba o pambolo kokanga porte wana te e pambolo lelo te e pambolo lobi kotala ka lelo te etala lobi tala lobi partagez vidéo massivement likez commenter ni nozui na kati ya vidéo oyo soki po yo bakisela biso bakisela biso to boya te soki pe côté moko to sali ndeti mo erreur vraiment toza na besoin aide corriger biso mutakoka azate ata Yesu alobaki nga ana sa moi na koka te botika na ki le Saint-Esprit aya donc Yesu azaki limité zala ki ne po Saint-Esprit inde mutasala asala musala mususu otikalaki donc mutakoka azate nzambe le père yemoko akoka okita te aya okufela biso te akoka okita te il fallait Yesu ndaya okufela biso donc ya koka kite dans alors mutakoka azate donc quand on okufite zala na espoir pourquoi na nokufite zole matili kolote mise kangami te yekola nzima nzamba pambola yo fongola motema kosa motema mabe na baninga te sepe na bozo baninga nzambe pose au pambola yo. Merci, partagez vidéo toi na besoin vraiment na besoin na bino bolake to mona bele ba otala mais ba olake te et kokuto elo côté surtout net aux a besoin to aider ba orphelin et écoutez le côté. Écoutez le côté. Ezaku li pamboli. Zamba pambolo. Merci.